et que bébé ça mutu et ça n'engwana zongi na ngambo oyo en tout cas succès sur Silio na lo bijou la reine ibutu so qui succès Silio vanda kimia au monde nzamba osalelo eloko mususu akopesa deuxième chance nzamba opesa deuxième chance tout na batu oyo babanda makambo oyo bakoyebisa ngana ndima te na kozwa deuxième chance nzambe nga commence ko na besika ba Congo vous comprendre makambo ngati ngana utakolo bani vous comprenez sous makambo ngati busu zaki na on sala mole maleka aleka 4 bouteilles de champagne mole ma offre de bouteilles de champagne na sala on souté na sala lobi na bimi boke bara kovanda na batu musu ndeti mutu lokwa yibutu ngana kovanda na melana masanga voilà mutu lokwa yibutu mutu lokwa yibutu na kovanda na melana masanga te mutu lokwa nani comme nani garçon on a mabundi comme nani barezi na koka kotika la kovanda na melana masanga te mutu donc na kokotika bazuma même zuma za na famille bota ngai bo personnellement na kokotika na fanda na bango te yango des fois air moko boye na dans la vie faut to s'éclipse ça komona na kati ba milliers te un bon conseil d'amis. Je vais vous dire une chose, son putain n'a papa chéri au sentier que papa chéri à la vitesse. Hier soir moi-même, j'ai vécu cela. Ngai mo lobby, et pas vu Georges Couche, na mo la monde. Na moni sentir ya binadama, na moni binadama, na moni ba ministre ya faire, na moni batu. Na sentir bena que non, malgré succès ça lui sous-souté, mais papa chéri ça, au sentir que puissance. Oui pourquoi? Faut ba fanda calme, na ba ou rançon na ba bila, faut ba fanda calme. So succès si lui vanda calme. Ndeti Teresia, succès si là. On dit fanda calme, alinga ko fanda calme te. Ngala yemi sabino lo, o moni de suyo ndo zaboy. Donc d'ailleurs, je sais quoi non. Naturellement na mon belle, oui. Parce que na mon a fraude de temps penzate, na mon ngo ya mukie. Mais fraude de temps excès nango ezaka na ba liquide moko boy eko percer na kata mutu. Na tango pe pa mapa matin, de fois ya na ngelo sec. Bango, ndeti bango. 3 couches on a déjà tango evana na nzoto e kanga myo banda tango ti buto volala olongoli on a ki diba so za fatigué nde bon balangwa masanga alangwa masanga alali e bebisi ba poussin evana na kata nzoto tango ekota na kata nzoto e percer alinga belle vie mais alinga belle vie na kata makila te na intérêt ayaki po ba benga yepe po ba solliciter yepe po yepe ba amona na nde ba ninga bazo mona na esimbite o mona diku okende ngai oyo bob molema na vandi oyo ngai yo ngala mona ratso ka prince lamba kuna za ina mère o kuna za la na mère o kuna zongse na mère o so mona ngala na changer identité un bob nazaka na ba milliers na bango trop sûr na biso na milliers na bango ya bobo ke na songi on songi bete lo mo boya ngasa yanga te yote ko ebike ngala sala ngo jamais parce que pona bango no bazala ke balinga batna ba confiance ke se bobe bani bena ba voilà yango na ebisaka batu ke ezala bato balinga batu naturellement ngala na grande sœur na nga awa dodo maman moyambi ma prophétesse so to va na ye yazala elle va baigner te basala eboité alandi tom susu omoni pe biso mon pe biso mon pe bomisa biso mutu mususu ovanda ba beti lisolo ngako to mama benga wana kuna avandi kimia ngaba obenga ngatendeni ngako to mama benga lobi ngako to na solola na mama ngako to ezobomisa babiloko wana ezosala bien te. Moi je vous dis sincèrement ezosala bien te. Or yo ti ozolo ba makambo wana olo bango na sa sentiment oyebi motema ya mutu avandi pembeni na voilà. Souvent mon ngana na beti lisolo musu bena lembisi na ngomo lembisa na olembisa mongongo te pona madame mona pona mwa mwasi wana ponga na lingai na kati ya makila nazo comprendre siko bino moko bato tout bazolongwa bato tout bazokende musika ya madame Bellevie bayaki na ba intérêt botu na gosse dikambala oyebisa bayaki na ba intérêt na bango personnel biso tona ba intérêt personnel te. Quand je me suis vu avec cette belle dame là na solo na eboye abisinga binanga molema ndi nga c'est bien abinanga kala nga c'est ouais nazali abinanga Parce que mère n'a tout na question mo boy ba caméra yango ti makambo nga lo ba
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de coup sur notre chaîne Actifina Télévision qui est présenté par votre humble présentatrice Chancy Siana, la Cléopâtre, mon assoir, et genre de la presse. Voilà, merci beaucoup à Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup à mon papa, héros dans l'ombre. Voilà, un grand bonjour à maman Claudina Bokato là, voilà, et pourquoi pas à maman José Lusadi sous la maman chérie, et bino Yangoana Juna Madiala, merci beaucoup à toi. Elena David, je t'aime aussi, qui est encore Chantal Mobile, voilà, bon, continuez toujours à commenter et pour ça la biso qui tout comme makasi na lati qui tout comme makasi, mais c'est grâce à mon bière chérie Paulin Lissou, voilà, merci beaucoup à toi. Aujourd'hui je suis là avec Bob Moulema, les suprêmes enfants famille Libo Tandeka tout mais ça là vraiment manger de chaque et malgré moi bah 2 ou 3 jours vraiment à ça qui n'a biso tendeka na uté ko ça bino que à part que les canaux TV tous à la peine à mamsu tout ça là tous à la peine à la misala misusu oyo tout ça là vraiment na binga que les boss silencieux ya ça là kama kabuna c'est beau surtout kaka be pan et l'eau moi ko wana Montréal na bi ko ça là toujours na ngai comment plein d'ensemble et ça la biso qui tout comme bonjour à toi Bob Moulema. Bonjour à toi Chacha. Bien habillé. Merci. Bien habillé. On a un commissaire. Il se met tout ça, tout au monde habillé. C'est ça, la bière déjà, il y a des gars, on s'arrête. En tout cas, merci Namadio sur la biso. Je sais que tout s'est manqué pendant moi jour mon remis balé. Les lieux. Ouais, parce que bibino mon boyebi classe sur la calamine. Bébé na bino ya famille bote ya bébé on a moké on a Joséphine les maozo na classe. Donc faut que luka moi ba mbongo bon position pour azon classe na kimia nyonso. En tout cas, je dis un grand merci à Dorcas Elena David. Voilà. Bonjour à toi là où tu es. Son nom c'est Dorcas. Dorcas Elena David. Yo vous dans l'oreille Elena David. Yes go. Après melanga ne beauté. Dorcas Elena David. Na quel on se mobimba. Et voilà full option. Il y a pembe. Dorcas Elena David. Après melanga Dorcas voilà. Je te salue là où tu es. Voilà. Et puis, un grand merci à maman Lussadissou, maman Labissou, José Lussadissou. Maman José. On a basé à Londres, donc base à Londres ne tombera jamais. Voilà. Merci infiniment à la maman chérie, à moi aussi. Voilà. Merci infiniment à vous. Maman Claudine Bokatola. Voilà. Donc en tout cas, des anges amis ici depuis Kinshasa. Londres ne tombera jamais. Voilà. Merci beaucoup Angelos pour tout. Voilà, je suis là pour répondre à toutes les questions. Donc non, les aime tout est dans la raille de la raille. Non, comprenez. Non, comprenez. Eh, mais ne comprenez pas monter. Moi, je vais comme beau on s'en est d'accord. On s'en est d'accord. Oui, bien, ezaba tout que non moi naturellement. Ezana ba bilo mususu kolinga to ko tsona vie na. OK. Ya ba bilo mususu eko ko tsona vie na obo e bebisu. Ya ba bilo mususu ko tsona vie na obo e la liseli o makambo. Wana prendre. Oko la liseli o makambo. Nga siko tellement que na changer monde. Faut to ko sambela ya ndenga solo. Voilà. Ngal boso na sambela likolo. Ces derniers temps pena na koti pena na maombi na ndenga système. Oyebi kozana sous la bénédiction de l'Éternel échangera pe mutu forme. Voilà. Pour moi mon atala ka ba lo ba ser lombongo, ni ne monsieur Choko. Ni te. Mala yo comprendre. Moi je appliquera pena les de beauté te. Wana na yebi. Rarement na za mafuta mo et ça là un mois. Na yebi kutunga mona sakana na ngwa. Donc ça dit que il y a ba étape mususu et c'est ngara faut c'est la présence en Nzambe. Présence en Nzambe sur koti au sentir ba blum mususu mi kemi yo ebina dama pe grave. Voilà en tout cas Nzamba zo sunga mukemike toujours évoluer merci. Voilà, merci beaucoup Nabino Obolinga Rabiso Mingi, Bob Moulema Nabino, Yeyo Noko Nabino Yeyo, Bukaki, Bobika Mikolo, Atikos Yemoko, Nicolo Boniboy, les trios, l'affaire Boniboy, les trios, comme car les diotés, Noko Azali, Noko Yeyo, Azoni, voilà, Koto Banda, première question à Nizaki, Namonaki Boutou, na chaîne Moko Zuma, Namonaki Boutou, Alobike, au Banda na groupe Salomon. Tina lelo oyo mwana mwasi nini oyo azwa trophée à part Silas azate. Première question. Deuxième question, ezaki alobi pe lisusu ye aza et pas ma voisin te yazaka juste fan oyo asala eloko bien akomisi oyo asala eloko mabe aseki par là. La question lisusu elanda mais
to solo la un peu oyo o misusu lana et ça la paix et ça la lui a lui kaka ba misala kolanda par là. En tout cas, merci beaucoup pour la question. Premièrement, nangana lobelo moko boye. Moi, c'est que je sais dans nos mondes d'aujourd'hui. MTV Award, ils ont sollicité Batou. Moi, je crois que na MTV Award, na landaka nani Selena Gomez, nani Katy Perry. Voilà. Nalanda Katy Perry à l'Obaobi na batuni question mrobo parce que moi je tous dans le monde du journalisme, dans le monde de la presse. Nana répondre konaro à l'Obi ou à l'Obi makambo. Voilà ta veste on a voilà ta veste succès boyanzoto. Succès boyanzoto. Nana répondre à comprendre place au qui na ba dimension. OK dimension. Donc qu'est-ce qu'on a ba dimension yo lingi to kende to dimension. Nana répondre était pour ba komela biso ba texto to répondre na maramna été. Maintenant répondre ka. Pour éclaircir mon opinion. Na MTV Award, c'est Katy Perry à l'obare l'ormoabi. Première fois bimisa au puce na mo na la toile et bimi na monde. Abi première fois l'air bimi battement bazena simana ba ebisi succès. Azui succès ye mati. Batona ba bendani. Na otanga ba komba ba nani wana bon Jay-Z a checké maboko ba bendani. Ba remonter na musique ba ebisi bon. Cette fois-ci, ils ont senga, il faut kota na kati à niveau na biso, c'est-à-dire yemoko, on a des émissions. So beti émission Katy Perry, j'ai vendu mon âme au diable. Là ba ABC Katy Perry ba ABC deuxième tour. Succès Silly. Katy Perry succès Silly. ABC ndezana, on a besoin de trophée. Andimi oui. On a besoin de biloro, on a besoin de trophée, banini andimi oui. Babi na Tobisom to peso trophée. Katy Perry a biba lobara na bisom to peso trophée. Ça te musique yo beti ne peso trophée. Babi bisom ne to peso trophée. Je sais pas en famille Libota Shalom si je me fais comprendre. Je suis un peu calme le long na moi bien. Parce que na lati makila Yesu. Na calme le long na moi bien mais moi mundu ke rozanga te parce que na temola na ba na temola plus ou moins 4 revolvers silencieux. Donc na nango. Siko l'air Katy Perry a sali opus yami balé la bisi fokota avant au zoba nini ba trophée wana faut percer na monde ya qui lesbienne na osala ba makambo belé bilabi j'ai été d'accord quand on m'avait proposé ça et puis tu as fait quoi abi j'ai vendu mon âme au diable pour na gagner ba trophée pour na gagner gloire vous comprenez pas ça qui azui ba trophée OK. Mais ça ba film sous ça ba succès dans le monde normal, ba percer dans le monde il y a 33e degré té ba côté dans le monde qui lesbienneté pour ba gagner vie wana parce que pour au dessous le monde wana o ya ba MTV Award pose un trophée. Yo comme on vend ga bo mutu mo oh garçon bina zuli trophée ni na MTV Award. On comprendre té bandeko ba bolingo. Na sali atterrissage dans l'aéroport Angeli plus précisément na République démocratique du Congo Kinshasa. Ba trophée surtout au monde bateau bazoa ba Kinshasa déjà ba trophée ya mode d'enfoiré ba trophée ya Luyenge ba trophée ya pesa boye et pas zuboye trophée mo ba auto pesa héritier va na e nega bu masa mo bena masa mo aya pesa héritier trophée héritier mo na azaki tourner na trophée ba yo pesa tout trophée yani bisika $500 a pesi bangora. Il y a moi ça l'a bandal. Il y a un article l'année ba trophée la katanda. Donc si vous mettez la trophée na moni na impact mo côté trophée on les a na kati na ba trophée na bobeta. Votre boulot, c'est quoi votre boulot? Votre boulot c'est le théâtre, vous êtes en quelque sorte sur totalement la sociologie, ba mère éducatrice. Laisse nga na mère éducatrice. Quand on passe à la télé, quand on a tu éducaramas, on nous appelle les mères éducatrices. Alors, bino boyo boyo bisabiso film nini o eleki kin makambo. Bobi film kin makambo ya Belvi Kandi. Bo fallait boyo bisabiso film nini o eleki kin makambo. Film nini oyo ebimi oyo egoleka assumer. Film nini o eleki egoleka il faut ba film za tellement belé. Bo betela ma solo ya ba trophée o ba biso allo neni mère. Ah trophée na eza awa mais mère talaga yobika ezo senga ma organisation oki opesi $500. Moi j'ai été na katsa biloko wana ba bi ba poni ba sali ba show ba journaliste ba senga pe nazaki mba ona na l'arti
Noro moko boy basali ba organisation na bango ba pesa ba journaliste ba trophée ba tchaki ngai Prince Luamba ba tchaki to zai mo bele ba nominer biso sikolo na kati ya nini ya ba trophée wana jo moko boazaki wana na kati ya ba trophée wana aza PD donc ya poni asali choix ya batu na ye aponi batu mo makolo tengama aponi batu na ye oya ye betinga ko molema amona nga kena na kati ya monde wana te ba betinga 12 vous comprenez ngana pesa kati ngani na pesa ngana pesa te ngani na ko pesa ndeziko vous comprenez ngai journalisme j'ai déjà tout fait na yebana mokile yebi na mata ba avion ata ba 15 à 10 fois gosse di kambala yebi na bato ba yebi na kotikala ka kopesa nzoto na ngate pona bisengo ya mokile vous comprenez na zongi na bino ba histoire na bino ba trophée ibutu aza maele moke o moni classe c'est très important tona lobanga na bino ke ba ke de classe akei classe pour sepelisa quartier na sepelisa na ba famille na bazali ngala na master na biso mobu ye ata bo tambo ya chigbo ya kutafanda chez mère momu na après ba teka mikati avant na so tu nimino ndeni ko Fabrice yande ntoko Fabrice limbisa ndeni ko moi tu molema ya moi c'est la copite copie collée si bozonga ye bokuteka wana awa sepelisa kaka bilamba uniforme alati na bana quartier na ba père na bango jour examen d'état azui na epe pour vous dire que bato lokwa ba ibutu basa bato mo baza insensé c'est un insensé comment muto yo leka la télévision banda nini banda trophée nani mutazwango trophée est-ce que madame Belleville a parlé de ces trophées au trophée dernièrement alors bela ngote eza ba œuvre na ye ndem tezolo bana place ya ba trophée wana eza ba œuvre na mtelo bana ibutu na ngana répondre yo ibutu omoni na otoko lobelo mona bandelia eza ba si mususu so ko tina vie na ako ruiner o vie ako koto par terre ndeti mo sa ibutu wana conseil yo apesa yango ebumi ibutu ozo mona ako mi porter parole atiki musala na ya théâtre akomine bina ni misamo na mona ki pasenga ki alobi ki musique ezate ngabo suka sala émission fo musique wana ezala donc abanda tala ndeti muta modèle wana bozo ya siko bo bina epe bo ibutu ba olandela ibutu tano ibutu ndenga zali troisième question pe alobi susuke Dieu merci parce que Bijou la reine a eu conscience donc liboso c'est que azalaki na conscience tenenga zaki na famille libota Bijou la reine a assumé marambo et moi luka ki na bena okota suma ramnaete akota suma ramnaete o ye moi luki asala o ye moi luki moi je vais vous dire une chose omoni soki ngai là na zwa ki succès o ezaki tellement likolo makasi tant on peut succès ngo kitaki en tout cas na zwa ki na koma yilo kwa makene na te o makene neza partout na banda lo leka omoni yango leka omoni yango place to kene na bino kuna to kene ba tournage kuna so buki nini o buki ba termitière wana okuta ba makene na kati ya batu oyo succès sili ba koki ko vendre sika morote omoni so succès sili o vendre sika morote o tika la po évoluer te leti ba Bijou la reine o continue lo ronde ni nzambe na ngai et vous regrettez pour le Bijou la reine c'est kazaki important hein na famille libota te na ba mambo important pour na ki camaraderie OK o continue marambo ndeni donc c'est-à-dire que succès serait sili zo maîtrise OK on comprend te boy succès le lo ba wenge musique ça le lo ba fali faire vous comprendre na minute au faire wenge musique ça mais je vais vous dire une chose son putain na papa chéri au sensé que papa chéri na vitesse hier soir moi-même j'ai vécu cela ngai mo lobby et pas vu Georges Couche na mo la monde namoni sentir ya binadama namoni ba ministère ya faire namoni batu na sentir benage non malgré succès za lisusu te mais papa Cheraza o sentir que puissance oui pourquoi pour ba fanda calme na ba weranso na ba bila fo ba fanda calme so succès sili vanda calme ndeti Teresia succès sila o dia fanda calme alinga ko fanda calme te ngala ni sabino lo omoni de suyo ndo zabu donc d'ailleurs je sais zo inobi naturellement na mon belle oui parce que na mon fraude de temps penza te na mon ngo ya mukie mais fraude de temps excès nango
ezaka na ba liquide moko boye eko percer na kati ya motu atango pe pa mapamba tande fona ya na ngelo lisek bango ndeti bango 3 couches on a déjà tango evana na nzoto ekangami obanda tongo ti buto avolala olongoli yango nakiliba so oza fatigué nde bon balangwa masanga alali ebebisi ba coussin evanda na kati ya nzoto tongo ekota na kati ya nzoto epercer eki obebisa o motu eza ndenge wana tozongi na ngambo oyo en tout cas succès sur esilio na oloba bijou la reine ibutu soki succès silio vanda kimia au monde nzamba osalelo eloko mususu akopesa deuxième chance nzamba opesa deuxième chance tuna batu oyo babanda makambo oyo bakoyebisa ngana ndima te na kozwa deuxième chance nzambe nga koma siko na besprit ba Congo bu comprendre makambo ngati ngana utakolo bani bu comprendre su makambo ngati libusu zaki na na sala mole maleki aleki 4 bouteilles de champagne mole ma offre de bouteilles de champagne na sala ngusute na sala lobi na bimid na vandi pas bola nga des beauforts na baya des beauforts na kati premium au baya vandi calme mais na parler faut parler ça la bien dans les bons donc ba masolo ndeti bango ndezana eloko ba oluka na vie ba yebité eloko ibutu oluka na vie oyebité bijou la reine nzambe na ngai na ziki sala sani na zoyeba te lo ninga koloba un bon conseil d'amis hein un bon conseil d'amis so succès sili vanda na ndaku kotana so lingi po pa na ngala ngolakisa onzela ya losambo ya bien okena losambo bien so succès boyi nzoto ngana zo linga o toucher bijou la reine aboyi ozomona aza master oyo atikala ozana nga ba problème te afinga bela te soki jour a retoucher ndebela place nde ba roquette au côté la guerre neni orobima ndeni pour so côté obima te awa ko obima te so côté obima te le roi nanu bijou la reine a quotité moyena na kite magam na ye ezate mais un bon conseil d'amis soki succès sili e boyi nzoto vanda kimia nzamba opesa yo deuxième chance. Écoute, le but à mettre à défi à KBC Prince Louama, à KBC Demeure, à KBC Nade 57 géré comme ok. Ceux qui va me mettre sous na yé à Robini, ça va vérité au hasard. Zambe. Obi nana lubelo mo. Ngana garçon miliete. OK. Na yebisa bino loko wana na yebisa bino jour ba robeti la bino lisolo na nga. Jour ba roya na bino la dossier na nga. C'est que ba kosi. Na ba ngana ngana lo bagati. Ba tala ba émission. Ba tika lo tanga ko mo ngati. Na yebisa bino dans la vie faut aux garçons mo vous avez un peu éclipsé. Wana conscient pe ça bandeko. Bandeko. Vous avez éclipsé. Ngalinga te vina ngam tatimbela. Mais c'est ça pena ba un solo. Te ngana na lo baga na linga te mtatimbela vina. Comprendre? Leti ibutu soit lobina tangi ba kombo ya tangi wana. Abi awazana ba A1 na bango. C'est que magam na bango ba yebi au place baki. Comprendre? Yango na yebisaka ba masa na ba conseil moko bona ba na bango ya boke ba ko vanda na batu musu. Ndeti mutu lokwa ibutu ngana ko vanda na melana masanga. Voilà. Mutu lokwa ibutu. Mutu lokwa ibutu na ko vanda na melana masanga te. Mutu lokwa nani comme nani garçon nani la mabundi comme nani barezi na koka kotika la vanda na melana masanga te. Donc na koko tika la Zuma même Zuma za na famille bota ngai bo personnellement na koko tika na fanda na bangote yango des fois air moko boye na dans la vie photo s'éclipsera komona na mona na kata ba milliers un bon conseil d'amis tala ba komba tangi ta mususu ana likamo boye vanda kana bo melaka masanga bo sala ka bo betaka lisolo ngana lo bango catégorie lo bango normal n'est-ce pas bien au milieu sur on le bango au milieu on a parti le bête sur le que dans un bob na zaka na ba milieu na bango trop sûr na biso na milieu na bango ya bobo ke na songi on songi bête lo mo boya ngasi yanga te yote ko ebi ke ngala sala ngo jamais parce que pona bango no bazala ke balinga bat na ba profil za ke se bobe bani be na ba voilà yango na ebisa ka batu ke ezala bato balinga ka batu naturellement ngala na grande sœur na nga awa dodo maman moyambi ma prophétesse so to va na ye yazalaka toujours na ba bon souvenir asika lo za na bon souvenir te na mutu na ye concernant ngai
Et puis pourquoi ça n'a pas bon souvenir? Parce qu'elle linganga naturellement comme son petit frère, né dans un petit frère né propre, linganga naturellement. Yango o bateau baza pembeni ya madame Belleville, fallait basa la nango. La plupart des gens belo mona bango ba vandi pembeni na madame Belleville on ba bazo linga naturellement te yango moni ba longwa loko bandoki. Ba longwa loko bandoki. Soka ya loki moni simbite akimi. Loki Belleville omo simbite ndesi ndoki monene oh ndoki o bimaka kota bangala kuna ye na mona ko ba 2h du matin ndira sala rasuti ko muta ko saba maka manengo wana te yango ngana lo bailo mo bato baza tout so moni muta zaki kabo oh na lomwe na ngana ko mo milieu du village ndoki oh nazala ngana katikati ndoki neti ibutu ndoki nani so longwa barezi ndoki bango tozo mona balingaki Belleville na kata motema te balingaki dans le santé Erlen pa uti ko kende nani Erlen Arlen ndena non journée c'est la vie sa famille bota naibete azala ki ex to ba ex naibete to le kakasi naibete mutu naibete bobo ya bien mutu et puis mutu sa longwe bobo sani naibete so imaginez que nazo pesa conseil na bata famille bota na ingina lobelo ko moko ba mama biso nyoso to obuza mikili ya poto bandeko na biso nyoso tu ngana okuta na banoko bayaya parce que ba vacancier baza mo ebele ba vacancier baza na Kinshasa mo ebele awa to okuta na ba milliers o comme ta biso non c'est là quand tu parles avec ta sœur là Chacha so boloba na sentir bino na sentir yo Bob na kati ya motema donc na kati ozoloba Belleville gosse azoloba la Belleville na kati azoloba la Belleville pour l'argent ba mususu baza wana bazomona Belleville mbongo bamona Belleville billet $100 ngana tikala ko ba émission mon paquet oui ngana tikala o mona Belleville longa $100 te na tikala mona longa Belleville na $100 te bazolanda Belleville par intérêt soka Monique Belleville azobenga ete babengete bakabela babengete basala eboete alandi to mususu omoni pe biso mon pe bomisaka biso mutu mususu ovanda babeti lisolo ngako to mama benga wana kuna avandi kimia ngaba obenga ngatendeni ngako to mama benga lobi ngako to na solola na mama ngako to ezobomisa babiloko wana ezosala bien te. Moi je vous dis sincèrement ezosala bien te. Or yo ti ozolo ba makambo wana oloba ngona sa sentiment oyebi motema ya mutu avandi pembeni na voilà alinga Belleville na kata makila te na intérêt ayaki po ba benga yepe po ba solliciter yepe po yepe ba amona na ndeba ninga bazomona na esimbite o mona diku okende ngai oyo Bob Molema na vandi oyo ngai yo ngala mona ratse o prince Lwamba kuna za ina mère o kuna za la na mère o kuna zongse na mère oso mona ngana yana changer identité oso mona ngana yana beti solo musu bena lembisi na ngomo lembisa na lembisa mungongo te pona madame mona pona moi wana po ngana linga na kati ya makila nazo comprendre siko bino moko bato tout bazolongwa bato tout bazokende musika ya madame Belleville bayaki na ba intérêt botu na gosse di kambala webisa ba na ba intérêt na ba personnel biso tona ba intérêt personnel te quand je me suis vu avec cette belle dame là na solo na eboye abisinga binanga Molema ndi ngai c'est bien abinanga kala ngai c'est ouais nazali abinanga sko mère nanga tuna question mo boy ba caméra yango makambo ngana lo barizaka biti makambo to lo bana TV ya solo concernant nga na betolo li solo na lo bana na boy na zongisana na boy sko muto apesaka nga munoko na ye nga apese lito inanga pona yoka makambo ya zolo ba ya vie na ye oyo lelo komisi ye boy ngai apesa nga chance wana ngai nazala la première personne oyoka li solo ya vie na ye tangazo luka créer chaîne na ye so lelo ngai nazaka fier parce que na yoka li solo na mutali boso auti na sima place hélicoptère ikitara avandaki na maman avanda sima kuna na kati ya mai place hélicoptère ikitara aleki à 12 kele Molema ça va avandi makambo belé en tout cas nga so na zongi Kinshasa bambongo na nga tuna ozo ya mission de service investissement ngeza chaîne en tout cas na tombola chaîne na tombola na zongi sa théâtre ndenge ezalaka baninga babanda ozo ta bambongo ya bien on dirait ezalaka moi si on a
pourquoi les lois azo évoluer bien azaka déterminé batebele ba osama mabele na vie ba ki déterminé ba chaîne ebele et quand ça peut tomber sur la chaîne na déterminé na salaire na chaîne tika na sala elle est minant mais cette dame là azaki déterminée yango moni lelo mama ngamne zo évoluer ko tango zo évoluer tango komi na puissance moko mati likolo okomi ozui aura mususu nza babakiseli yo zaki nango. Vous allez remarquer qu'il y aura plusieurs gens qui vont venir vers toi. Moi, j'ai été tellement bien, voilà, bien surtout. Voilà, bon, pardon, on a katio malobati parce que tozo courir si maya tango, courir si maya ngonga, tout quand nous loko. Balobi ki kuna maman banga lo baraté, est-ce que tozo comprendre que on a bango film ezaka jeton sur jeton. Tout quand nous loko et eza des audios. Pardon. Voilà. Voilà. Oyoki déjà. Éviter est-ce que scénario ya bou ezalaka to ezaka inspiration yaka sur les champs et let's ma créativité est sur place l'improvisation voilà. Si on peut dire eza premier et puis deuxième pardon voilà. Celui qui a wana eza makambo bana tefuna traité na makambo ya bino par là. Tout ce qu'on a mamba davina. Donc par là akoka ki pona ba audio mais ce bimaki qui a répondre qui dit par là qui a ko répondre sur ce que ça makambo ya bana tepo davina za mwana eza makambo ya yena mama na mama ya davina qui est Belvi Kandi tout ils ont un scénario. Bon, en fait, vous savez, ces derniers temps, manque à scénario Zali, manque à Belé, parce que Belvi quand il y a Tiki Batou, Belé n'a défaut, s'il faut qu'on se les dise, on ne peut pas se voiler la face. Belvi a Tiki tellement battu Belé n'a défaut, bah on reçoit ça scénario. Nous t'avons catch Anna Lubumbashi. Nous t'avons catch Anna Lubumbashi. Bada Costa, Azana Banani, Bazabuna Lubumbashi. Mutakanga ba catch na Lubumbashi. So bino ba botika la guerre, ganga. Mutakanga bino catch déjà ça kenda déjà. Akende ki kala. Akende ne déjà. So bino abro moyo luka ba bilo ça zo tikeli bino asime. Donc bo asime. Bo asime. Donc ngana lo baka ke mutakanga ba catch na scénario. Asa kenda ne kala. Belvi Kandi. Asa kenda ne kala, asa kenda ne déjà. Asa ce qu'on a Lubumbashi na été so azonga déjà parce que nazu penani ni otiba nouvelle te. Mais na bika mère akeza Lubumbashi bakeka bakubake ça il a bino oke préparer bino eloko malamu c'est-à-dire quoi Chacha, si vous comprenez, toi tu es au salaire d'investigation vous aurez information dans la source vous allez remarquer que ce rôle qui nanzela au monde la plupart des gens famille libota au tika le monde té baku comme ko lobo yo kutu wa bona boté au tika le monde onté ou ba no remarquer que banani ba famille libota na flat mobimba place na okinda otala massa na ngaso na zone si na okende so mtasali yo cadeau c'est la famille libota la plupart des gens au bazana zo basket zo boy zo t-shirt zo famille libota zo monde famille libota na famille libota o senti que batu tout ba oti ba mikiliona na comprendre ah famille libota ka bondeli ça dit toza ebele toleki bango na film na scénario soki mo tozaki na mwasi loko la belle vité théâtre ngasuka. C'est pourquoi moi je vous dis sincèrement il y aura un bonjour non mais quand vous contactez Kadima na bisa salela nga portrait ya madame Belvi moi si yo abunga na sanza auto mona ka esute biso baseka ba 1986 boye to mona na sanza mama mobwa mema bakoni na mona na mukongo mère on a limo na vite so kinda amema charge ya marambo ebele biso to yebaka te aya kitina se akomi madame Belvi Kandi tu vois zui charge ya théâtre amemi yango na mukongo mona na o amema wana ezaka mona te ezaka sko charge ya théâtre Belvi mtamema akani kitambala le roi mama cc
azoli bino charge ya nini ya théâtre. Pourquoi vous ne mal? Pourquoi vous ne payez chance? Pourquoi? Asali ndeti nini ya mabe na kati ya monde ya théâtre? Pourquoi lobaki na ndimi na zuwa na sunga bandeko na ngai lelo ebele soko tali na kati lelo nini théâtre esalama parking eza otonda. Donc ça dit que pourquoi besoin vouloir asali bino nini? Asala bino nini? Pourquoi kandimaka azo charge ya makamba théâtre? Pourquoi kandimaka alobi ke na omona théâtre zo évoluer te to banda futa ta bande na biso par film par nini 400 € et plutôt $400. Pourquoi kandimaka na tala ko futa mtu $400 yo ndio pesi mtu asala film gosse di kama na kosi non kosi te yo kani kutu libanda ko pesa mtu $400 lelo zo ndio pesi mtu asala film est-ce qu'on va foutre yo na tala zana biso a pesi yo $400 pour se présenter na film. Bapesi yo $400 eza caché. OK. Alors ba $400 même msu bazo 500, ba msu bazo 30 par na. Bapesi yo mbonga transport. Dans na 400 wana bapesi yo sumuna mbonga transport. Na mbonga transport wana basali bino petit déjeuner na tongo. Les boye. Muto aza na voiture bapesi mbonga carburant. Tambo koma era pause babimisi ba damas bodame. Papa, oyo lelonga to elonga te. Elonga voilà. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis des débuts jusqu'à la fin de notre tranche aujourd'hui. Bob Molema. Oui, merci. Merci. En tout cas, moi je crois que moi j'ai beaucoup de soucis. Hein. Moi j'ai beaucoup de soucis. Ça me fait vraiment de la peine de voir une très grande dame comme ça dans notre République démocratique du Congo. Au hasard qu'on évoluer dans des bons sens, à évoluer au théâtre. Dans les bons sens, à zone qui sont ndenge zala kalarle ba major du sali sous ba pesa ba mbongo ya ba kacha bien ya danger mais bozingi bo combattre ye bolingi bo combattre ye ngala zo ba témoignage belé mutu mo ebisinga ake prester donc asalika figurant ba pesi $300 na kati enveloppe auto non na ke changer ba binetin ou que qui ko ya yo abeli boma ki mbonde ko maki ya ye faut boyo pour gérer mo bino pe ba msusu donc abeli ba ayeka amoni sika elongi tu peux pas personne comme pas tu beaucoup ma doya ya bolembo fo Molema nanga tanga ko pour tumbana ba to tanga kombo papa ba géraka yango comme ça va biloba oui soko ke donc amona ke mongo la zongo zute comme c'est biloba. En tout cas, merci à la maman chérie, à moi aussi. Merci à ma bien Soubalanda, Ibiso de part et d'autres. Et surtout ici à Kinshasa. J'ai dit un grand merci à ma maman chérie, maman Marie-Josée et Lindo. Un grand merci à ma grande sœur Dodo Machi, Grady Loutete, Ange Molema. Depuis Kinshasa, Yamobali Nae, Moïse Chancho l'empereur. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, Moses Kaumbu. Merci infiniment à Nabatunyo surtout Bazan assistance Awa. Na otanga tanga ngale yo na kombote mon repas. Mais on ne repasse et risque de savoir que vous étiez très très nombreux de nous suivre à travers vos écrans, vos téléphones, vos ordinateurs portables sur l'émission Coup sur Coup qui était présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana, la Cléopâtre, Monasuka, Yabasongi Songi, voilà, IGF de la presse sur notre chaîne, votre chaîne. Actif Final Télévision. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Gosse Dikamba. Mon invité, c'était Bob Molema, les suprêmes. Voilà, on a mes caméras, tout ça qui bon, on a, moi, on a baron Babi stagiaire et il y a Maître Laurie. Voilà, Narcissistance, tout ça qui bon, on a Ketia Moujane. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Maman José Loussa Dissou, Maman Claudine Bokato. Là, je sais que vous étiez très, très nombreux et puis partout dans le monde entier. La maman chérie et à moi aussi. Voilà, Aigle Jaune Manga à côté là. Il y a eu à moi ma salutation. Maman Gina Mabiala, Rosaline avait aussi là. Princesse Davina, Elena David, Chantal Mobile, et pourquoi pas à Francine Golou, Paulette Lissou, Babi mon habillère chérie. Voilà. Maman Thérèse Ngalula, au moni lelo na seki na ngambingité, maman Thérèse Ngalula na seki na ngambingité. Voilà, mon numéro c'est plus de Peli na suki na ngai mutasala nga suki boye. Vraiment merci beaucoup à Ketia Moujane ni mutasala nga suki boye. Vraiment pona bima kitoko to bosana te na oteka ba postige na wana pona bandeko na biso bwana Kinshasa postige na oyo nazoteka yango. Voilà, eza 100% naturel, eza 100% naturel, eza na kaka $12 livraison, eza 3000 francs
congolais postige, ils ont 28 pouces. Dans ça, bon, on a ma lentille originale. Restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.